ndenge bamemaka zemi 9 mois bamema pe démocratique du Congo 9 mois bamelisa bango masuba lion te bapesa bango bagrenade ya molili te mpo babombarde démocratique du Congo te. Invitation auto-invité ye aya na journée ya clôture ya mois de la femme. Ozakoka ngai eza mardi mokolo ba mama basanganaka awa. Et coïncider payer par l'obino secrétaire général ngawana na zoya. Sabino pona mituna elimisaki biso ba pasteur ali. Olega boy gouvernement zobimate, olega boy premier saison bimate. Tozala ki kolobake mutu ayebi masolo, mutu ayebi politique ezalika Félix Tshisekedi. Antoine lelo abimisili biso premier ministre ya mwana mwasi. Maintenant gouvernement na ye abongisela biso situation nyonso ya mboka bisala malamu. Ceux qui ont mokonzi à yibaka olobaka te oza koaffaiblir nde premier ministre. Merci. Oza koyoka ngai a nommé premier ministre na biso. Merci. Aza premier ministre ya Congo, aza premier ministre ya IDPS Oyokani osala te ke o biso toza boye ndenge aza wana aza na drapeau ya IDPS lisusu na nzoto na ye te aza na drapeau ya Congo eza mbala ya liboso batia mama na ebonga bamama bamenase biso kotie ba papa mbala na mbala ya mbala oyo kameka mpe mama apesa ye intelligence na sagesse pour akamba mboka oyo oza kolanda ngai oza kolanda ngai achi beton asali part na ye oza koyoka ngai achi beton asali part sikoyo biso nde tokomi na devoir ya kosala mpona bato nzamba batela yo fachi beton asalaki rere ya kotia mama Judith Yokani? Yokani malamu? Musana yo. Na mashizu. Mama beta nitala. Lokola za premier ministre ya mboka mobimba okosalela ye invitation auto-invité ye aya na journée ya clôture ya mois de la femme. Ozakoka ngai eza mardi mokolo ba mama basanganaka awa. Et coïncider payer par l'obino secrétaire général ngawana na zoya. Ça coïncide avec la réunion de maman. Denga sa yao. Intellectuel. Lipamboli ya mama. Mama.
Fachi Beton azwaki lipamboli lelo ndenge bapamboli epe eske akoeshue Bonsoir. Bonsoir. Ezali ndeko wa bino ya momesano Pasteur Ali mwana 12 ans na pesi bino mbote na poko lelo bino nyonso. Bonsoir, bonsoir. Eloko tozali kozela obie ba congolais bazali kozela tant tozali koyebisa bino mpona mituna elimbisaki biso ba Pasteur Ali. Olega boy gouvernement ezobima te, olega boy premier ezobima te. Tozalaki koloba ke mutu ayebi masolo, mutu ayebi politique ezali ka Félix Tshisekedi Antoine. Lelo abimisili biso premier ministre ya mwana mwasi. Kaka nde tozalaki koloba ke ya mbala oyo bomata bokita mama pe akobima premier ministre. Vraiment batu nde tolobaka jamais Nzambe akokita ya koloba biso tolobaka à travers Nzambe yango tolobi ke na minute oyo boyeba ke premier ministre ya mwasi asia bimi muto abimisi c'est Fachi Beton na minute tozali na parti na siège na kati ya IDPS bino moko bozotala inondation batu bauti bisika na bisika baye po ba vivre ba mona premier ministre ya sika yango batu bazali kosenga ye mama na biso. Oui, Moutomaye c'est Fachi Beton. Fachi Beton azali président Zambatindi. Oyo secrétaire Okiste Kabuya tuna batolubi pasteur ya boy président ya boy bokozwaye wapi président ya boy bokozwaye wapi lelo abimisi so premier ministre makelele sila kata esilini esili yango tozolo bake na ba peuple nosu mama kosala lokula batu wana basala te sunga Fachi Beton sunga ba peuple congolais ozali mama lakisa bo mama puisque mama nde otamulanga na mwana na yo 9 mois na libumu yo nde yebaka pasi ya mwana kolia na kolanda na kola mama muto yeba sunga Fachi Beton lokula mbala oyo ba peuple nyonso balelaki balobi te tolingi totala pe mwana mwasi mama abota biso akosala musala ndenge nini yango lelo Fachi Beton atili biso premier ministre mwana mwasi tozali na siège ya IDPS inondation mbula ekosa mabanga ekosa batu batondi awa bazoyamba ye penza ndenge bayambaka Jésus yango wana tozopesa monde mobimba mbote tozokumisa Fachi Beton to soutenir ye na masolo na makambo pona biso mutu aleki Fachi na politique azate tala e umeli 18 ans batu bakomi kolela premier ministre azobima te premier ministre azobima yazo tala kaka lobi te mokolo ezali o premier ministre mutu ayebaki komba premier ministre azaki te mutu ayebaki te ke mwana mwasi bien mobali azaki te kaye moko Fachi na Nzambe na ye nda ayebaki ke nakobimisa premier ministre mwana mwasi ayo tozoloba deja premier ministre ya biso azana siège ya IDPS na minito bazana Okiste Kabuya na bureau nde muni batu batondi libanda yango monde mobimba to soutenir Fachi Beton bandeko bazokima kokende na ba rebelle bozokende koboma banani ba congolais mutu lukula Corneille Nangaa olobi oza congolais okeye kosala rebellion oyo bozoboma baza ba congolais oyo zoboma wana mamba akimi akei kuna oyo bozoboma wana baza ba congolais mais boko diriger banani bino boboma ba congolais siko zoya o bapona yo obima boy na boy te yango Fachi Beton lisoto zango eza premier ministre tozozela a former gouvernement total etambushili ya mama ya sika premier ministre ya mwana mwasi to mona lolenge kani oya kosala musala Fachi aponaka mutu pamba te Fachi atiaka mutu pamba te mais toboyi mama premier ministre babebisa makanisi na yo oyo ye na nko soutenir Fachi Beton bamelisho makila batu te makila banyau te po makila wana echangeaka batu ide zala kaka na bunzambe na yo oyo Fachi amoni yo na bunzambe na yo aponi yo premier ministre sunga Fachi Beton sunga ba peuple congolais sunga monde mobimba olakisa ke oui mama oza mama olambi fufu ya makasi otobengaka bukula kwa seka mutu ali atondi kolamba fufu ya mobeso te kolamba fufu ya PTT eza Pasteur Ali mwana 12 bayo. Merci beaucoup. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Tomoni bino bato ebele amena moni elongi na yo okanga ndeni te elongi nanga eza okanga te omoni yango ya okanga ezali nde fraîcheur ya mboka nde esalinga elongi nasani nakanga mboka eleki malili mboka eleki molungi elingi makasi osiko omeka kosembola mwa moke par rapport à mare ndenge aye kotala biso na base na biso ya IDPS
na kati nozoka ndeni te naza na esengo makasi eloko ya liboso nazongisa na matondi epa chef de l'état Chilombo nazozongisa Longonia garant de la nation aigle sio na biki rouge nazozongisa Longonia mingi ndenge azoreconnaître basi na kati ya gouvernement naza na esengo mingi siko na basi yango oyo bokonzi ya mboka aza kotia na bibonga wana nini oza kosenga epa basi wana nazosenga na basi wana balata nanu bomama ndenge bamemaka zemi 9 mois bamema mpe démocratique du Congo 9 mois bamelisa bango masuba lion te bapesa bango bagrenade ya molili te mpo babombarde démocratique du Congo te baconvaincre ye te mpo ateka mboka amema 9 mois oyo amema po amemaka abatela mpe démocratique du Congo bongo ntango totelemi na mama kuna toyoka bayiki ebele balobaka mama apesa biso misala ndenge balobi wana eza bongo kasi eloko ya liboso nga na kosenga na mama biso bamama nde toyebaka pasi toyebaka douleur tobunda nanu misala tokozwa na biso ka tobunda nanu chef de l'état tosoutenir ye mpo na likambo oyo eza na este mpo baoviole mwasi lokola nga bazozwa bana baotuta na maboka ezosanga na tout d'abord pasi eza nga na Kinshasa nazolia naolala pongi malamu kala na kati ya este du pays kimia eza te nga mpe nakozala na kimia te nde eloko nga na kosenga nanu ndenge première dame premier ministre abimi ya mwasi asoutenir na chef de l'état badongola misu oyo bautaka libanda soki bafrançais soki baangleterre baflate te bapesa ye mosolo te po ateka mboka te azwa mboka na ye ndenge amemaka zemi 9 mois nde eloko oyo ngai susi na ngai yango wana mpo na misala tokozwa na biso mpo soki bato oyo bayaka koplante so baye koplante basociété oyo fati alobi 50-50 misala ekozala nango ebele sawa merci mona mboka nde yango napesi na président na ngai leva mbote ebele napesi président Moselu napesi président Tibali mbote ebele napesi ye moko aka 47 mwana bute mbote na Fati Beton na mama Martin na mama Denise Nyakero mbote ya monene Longonia mboka na biso démocratique du Congo na bondi yango na maboko ya Yahweh. Coup de chapeau. Merci. C'est bon. Merci. Bonjour madame. Merci monsieur le journaliste. Par rapport à Premier ministre Lenga Ekotala Bino na base na Bino à IDPS, moi quelques mots pour na koloba. Bozo sepela to bozo sepela na été. Et son vraiment eza mingi aina na IDPS pour ezana parti na ye. Aza premier ministre na IDPS. Pour IDPS eza majorité na assemblée. Banda a travaillé sika musute ka na IDPS na bandi. A travaillé azala conseillère chef de l'État. A outre que la ministre ya plan avant comme le premier ministre. Azali moi si azali na connaissance na makambo mo atangeli makambo ya plan. Il y a travail. Le boss a la qui non Travailler conseillère chef de l'État. Après il y a mis balai. Ministre à plan. Mon il y a atangeli travail. Azali licencié na travail. Mon c'est pour la toute première fois. Na mboka na biso na RDC et mon moi si abima premier ministre. Biso tokene na ndaku na biso tokene na ndaku na Tongo. Todo comme na tongo na ndako na mama bimi to sepelaki a promettre biso makambo ya bien pour na mboka pour na changement pour moi si aina no moi si ayibaka te mobali soki batie wana akozwa makango ebele na koteli moi c'était eza oyo to mona mobali akozwa makango ebele mais moi si ndeko biso na tongo abi ngai nazana pour na défi pour na RDC na défi pour na IDPS ça défi pour na mboka na ngai changer est-ce wana eza maloba sukalité te eza maloba sukalité abi na tonto kepa na ye abi a solo le na chef de l'état chef a promettre chef de l'état que faut ça la musala pour aza mwasi oyo fu atika elembo na mboka pe na monde pe na Congo na biso que mwasi un certain une femme
Judith batiaki na premier ministre asali mosala na mboka na biso peuple se retrouver makasi vraiment peuple congolais bozala l'aise azali moto ebike basi eske bali bazosepela parce que basi baza na esengo c'est pour la toute première fois na Congo tozwa ministre premier ministre ya mwasi na ntongo alobi na biso ni alobi ye aza na défi mpona mboka na biso oza makambo CG Kabuya auti korepete yango awa ayaki na permanence ake mpe amoni fondatrice na biso mama Matra Salu akuti kuna kofélicité ya biso mama azaki na ndako na ye ake na ministère ya plan tolandaki eti kuna aye na permanence ndaki kofélicité lisusu fondatrice ya UDPS mama Matra Salu mama basololi mpe ya mingi vraiment mama Judith aza na défi makasi moko ekochange moko ekochange Ça va, merci mon amboka. Oui. Ngai naza président sectionnaire ya UDPS section CL na Ifoban c'est les trois. Kombo ya kala la Samuel Kabongo. Na base te monsieur le journaliste là to na isengo mingi na kati ya permanence na biso UDPS pour le leza mokolo ya Yambo ya kozwa premier ministre ya mwasi. Oza Judith oyo asalaki musala mingi na ministère ya plan. Mais toye pour to fêter parce que oyebike basi mingi ba korompra wango na kati na bakosa. Mais na kati ya musala moyeba korompra bango ezate. Ya on bige azana défi mingi ya kosala musala na banzete tour oyo ezapoke vision à chef de l'état et pour vendre bien bato bakolia ba komelende nazo senga na peuple congolais baza doser. Nyonso basengaki na premier ministre wa koti oyo nyonso kosala à l'aise. Mais na kobosa na te na ko bana mokonzi ya mboka que ayeba biso tozaba pardon Coco. Est-ce le premier ministre a travaillé avec Yemoko? Atavana na gouvernement na ye. Na gouvernement na ye. Est-ce le gouverneur ya ville à Kinshasa ça bimi? Non non bimité gouverneur a bimaka soki gouvernement bimi. C'est ça. OK. Et déjà toyoki que déjà le peuple congolais na yo que te bakolia bien tout biloko ndengwana. Est-ce au koti kana no maluba ya kolia wana tepe biso na kati ya siège na biso awa tolinga penza kolaka lisusu te tokolingaka action soki moto aye na idée akolaka biso lisusu amatisa biso mafuta bon eza bongo avant moto atonga ndako liboso abandaka na fondation eza il faut ala bana makambo na ye ya kosala eza mabete attaque gouvernement bandi te na mesalite mais akoloba oyo aye parce que batie pamba te batie po ya sala musala po bato balia nde na sens wana ya mibale na koloba attaque président sectionnaire ya UDPS biso bato ya kala pension na koloba na mokonzi ya mboka te biso pension toza na maloba oyo papa Etienne atikelaki biso mpona kokamba mboka oyo mpona défi esila tozali abandonné toza abandonné ngai président sectionnaire Samuel Kalala osenge gouvernement président kosala atia bato ya kala liso mpo ke biso nde toza na vérité ya père ya parti tokosunga mpo ke parti kende liboso parce que toza na maloba oyo incarnation ya président fait Etienne Tshisekedi Mulumba oyo tozalaki na yango toza bato totanga na INC na andaki na baaméricain totanga na basuédois lolenge nini ya kokamba toza na expérience yango nde nasengi na mokonzi ya mboka aluka baancien baprésident sectionnaire baza abandonné moto akosa bango te parce que parfois bazokosa bango na secrétaire général mais aluka biso toyebisa réalité mpo mandat ya suka yango oyo mpo ke babase bazotia biso makelele biso nde topesa bango misala bazotala secrétaire général te bazotala ye te nde bakotala biso baprésident sectionnaire nde nasengi na mokonzi ya mboka atia elika mpona mbala oyo kota nyonso eya na base epai na biso baprésident sectionnaire. C'est bon, merci mon amboka. Oui, moi Mboka, tomoni premier ministre a komi awa esengoni no uzana. En tout cas, nzamba za munene. On a le chapeau parce que on a Etienne Tshisekedi Mulumba. Chapeau la sango, eza chapeau ba soda. So mona ko chapeau ba civil. Eza chapeau ba civil te. Elaki sikia fati pasa ba soda na ye. Mais il y a un petit chapeau, bon telango, mais là on l'a pour la palola, na longoli, Simba. C'est par rapport à journal bon, par rapport au journal ils sont tous le babo. Pour voir ça biso, moi les gars sur la TVT, ça moi les la TV, c'est le danger sali, t'as la maladie. Moi la maladie, finalement, la maladie, et c'est la maman de Somme. Avancez, premier ministre Abisso, tous les 5 ans,
oyo tobimisi premier ministre biso aza mama na biso tobimisi mwana mwasi amibali bayaki bakasoka bango me tolobi mpona mama Denise tala ndeko na yo asi premier ministre botafana ye tosima mboka oyo parce que barebongo basangani alors biso c'est que sur le peuple d'abord maman souvent le peuple d'abord c'est bon hein? Le peuple d'abord maman c'est bon maman ministre souvent biso le peuple d'abord souvent biso maman c'est bon en tout cas il pourrait passer à merci beaucoup maman. Merci. Nzamba Batelao, c'est journaliste. Journaliste, on a parlé sur le pouvoir. Nous sommes un bon essai. En tant que journaliste, un comité international. On a publié le monde entier. Le gouvernement Félix-Antoine Béton. Matavois. Le gouvernement Félix-Antoine Chilombo. On va bengi chef de l'État béton. Zambi abate la béton. Bisika Zali. Na maele na e na basage ovana na bango. Balagisi lumière. Ya Augustin Kabuya professeur. Un professeur. Un commissaire. Informateur. Aza Eli na Mwamba. Madame la ministre a commis awa. Merci. Merci, mais c'est journaliste. C'est la madame journaliste. Journaliste, Oyo. Azali combattant. Ministre. Premier ministre, Oyo. Azali combattant. Azate que Moutouagé le Rotalibandate. Oh, Kabouya Lembongo. Oh, a triché. Jamais. Tenez ça. SM. Pour la ministre. Sentiment. Na sepele ne sera matin na IDPS. Na moni premier ministre à moi. Professeur aboyi mibali puisque aventure. Abala basi 30. Basi 40. Mais maman a servi par sa IDPS. Na Congo Mobimba. Abota la paix, ba combattant et ba parlementaire, ba du progrès. Akosunga pe ba motocycliste pour Kabuya longo na charge. Zambe abatela Kabuya. Na lolenge ya musalo asali ya chef de l'État. En tant que professeur, numéro 1 à IDPS. Pour moi, pe Kabuya longo wa exacté. Ça va chiter. Chiter, toi qui n'as pas déjà chité. Moi Kabuya pas longo wa exacté. Pour Kabuya osala musala kitoko. Abimisi ba ministre. Asali gouvernement. Asali pour les combattants, tout va se retrouver. Tel c'est moi, les combattants. Les parlementaires, les progrès, c'est notre CP là. Et c'est moi. Merci. Zamba abatte la Kabuya, abatte la paix chef de l'État. Maman Marthe, abatte la paix premier ministre. Merci.